Oh, bino bovandi awa bandeko na tombé na vidéo oyo depuis hier ezo sala pasi pe mawa vidéo ya ndeko na biso oyo bozomona état de santé na ye. Ah! Obi bamakambo mosusu elekaka na RDC. Donc ndeko na biso oyo normalement aza wewa. Donc eloko commissaire état ou akomi nango boye eza parce que bakanga ye asali déjà 7 mois na prison. Ti muto akomi na état oyo ndenge azosala témoignage ye moko alobi moyen atambola lisusu eza te. Bon bino moko nde bozomona état wana, donc c'est grave nde baye kotinda ye na hôpital. Mais siko eloko nini peut-être pas yibaki na epete bato mosusu balokotaki kaka boye kaka innocent ou bien mutu moko boye kaka kangisi ye ou bien autorité moko boye moi babwaki kuna. Donc plaignant aza te eloko eza te mutu avandaka kuna baka oyo eza tellement ebele. Non, tout le monde a eu des témoignages tant mutamba abimisaka quelques prisonniers kuna wani babanda ko témoigner mama mususu alobi ngai a bakangala ngai likolo kaka ya nyongo nazwaka nyongo mutu al bakangeli ngai na ye awa ti lelo nazaka awawa. Ça fait des années. Botala nanu makambo oyo trop c'est trop. Osimia limeti pembene sase papa suweno nini baba makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo ti mabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wano bomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouver douce tendresse affection pana yo nasalelo nini pondi make na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Balobaka lokuta eyaka na ascenseur pe vérité eyaka na escalier ekomaka kaka. Vérité église catholique euti kobima parce que pendant longtemps ba église de réveil ba kotsa ba sala ba campagne pour la église catholique pour na ko déstabiliser les loyo bango moko ba pasteur avec bango ba fonctionnaire 20 ans ba di kondima le travail qu'a fait l'église catholique. Donc le kuta na bango ebimi poisa vérité et na ascenseur pe ekomi. Et kaka makambo ba pasteur Espérant Mbakadi ya église Mangembo alobi vérité moko oyo batu ebele ba négligaka yango yaya. Pourquoi est-ce que République démocratique du Congo n'avance pas, particulièrement ville province ya Kinshasa? Tolanda ba témoignage ebele toyoka ndenge baloba eya esika o salite ezali nzamba zalaka wana ti fulu poubelle ezalaka ipare aéroport ya Bakadi ya Mpemba ya degré Kinshasa ekomi salité ekoma salité kin label ekoma kin la poubelle régime na régime ezoya bazokoka ko stabiliser ko tia propriété na Kinshasa te. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Bakadi ya Mpemba ba vendeli ville province ya Kinshasa ekoma aéroport ya Bakadi ya Mpemba to ndenge nini yaya yango tokolanda prédication to pe tokolanda makambo oyo pasteur Espérant Mbakadi ya église Mangembo alobi kaka makambo ba pasteur yaya. Pouvez-vous imaginer pasteur abimi na mwasi ya oncle na ye eya? Est-ce qu'il faudra continuer à appeler tout le monde pasteur to ndenge nini? Et pe singa mutu ko soit tokolanda yango awa na émission ya lelo. Enfin vidéo mususu ebimi pona évêque Pascal Mukuna na Mami Chibola. Bato ekoloba eloko inango esila kate Mami Chibola. Yo o lati pasteur topé évêque Pascal Mukuna lokola sonzo boye ndenge nini. Lokola kaka Enis Ibo ndenge alati pasteur Manzambi. Vidéo musa bimisi ayeko expliquer clairement makambu oyo pasteur topé évêque Mukuna abandaki kosala ye tokolanda vidéo wala awa. Et puis, Mami Chibola a expliqué ce qui s'est passé entre Yé na évêque Mukuna. Et puis, si somme ya kosakalate alobi yango sans pudeur, to la Mami Chibola nenga yeko expliquer awa. Bozo mona ningi Mukuna zo tombola nga bozo mama nga na mutu. Azo ba tala ba to sala film pour nous ba kosa.
Moko naza brutal moko pe azokotanga pe azinga tombolinga bwa bokinga na sia pazinga moko bazokotanga na kavozo comprendre que mobali nde azosala mwasi bien mbwande. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokoyo télévision bisika nyonso bozwami. Merci na confiance pe fidélité. Bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokutanaka à chaque fois ko solo la makambu oyo zali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso batu oyo tolobaka lingala ngai komona ngai Fiston Pelende tata ya Sedek tokutana susu lelo pona ko solo la makambu oyo zali koleka na communauté na biso na bakango africaine généralement mais mingi biso oyo tolobaka lingala soki mba liboso otala biso yebaka benga biso Fiston Pelende tata ya Sedek na senga kala yo o s'abonner ya s'abonner na chaîne ya biso awa tozwaka masolo o bino mo besaka biso to tia yango likola mais to analyser yango to beti yango na profit ya mass media esika o ndeka koyaki yo okoya te esika o pende kwa longa ki osala nini olonga landa biso lisusu na deuxième chaîne na biso tozali kaka awa na YouTube cette fois-ci okobeta Afrique Masolo télévision o s'abonner pe kuna tozali désormais na TikTok yo okobeta kaka Fiston Pelende o s'abonner pe na TikTok yaya mokili oyo ezali makambu tokomona makambu ya marque na marque awa nzoka video mosusu ya évêque Mukuna na Mami Chibola ebimi tokolobela yango awa na émission ya lelo kasi ya moto ko bakuna ya na lobaka yango chaque fois ya na ba témoignage totala mate ya toyoka bato basalaka na monde akadi mpemba bazonga na monde ya biso balobaka nini esika o salité zali esika o kadi mpemba avandaka. Il paraît full, poubelle, salité. Et si que zali, ezalaka aéroport, ya bachor. Kasi, etali boye. La manière qu'on a prédication ya pasteur Espérant, la fête batindelinga prédication ya pasteur Espérant Mbakadi, pasteur église Mangembo na Bandal. Et le pasteur Alobi, moi j'en ai pensé longtemps ago en anglais. Degré Kinshasa et commis salité yaya régime amutuentele esibe ba koki yangote régime oye ba bino Kinshasa la soki kinbopeto esimbité et ba sale boye soki sali ba pesi ba kombo na kombo ya marque na marque Kinshasa ezotika la kaka salité et moi je me rappelle tant que bana mikie tant ba koloba la plus belle ville d'Afrique ezala Kinshasa et je me rappelle boye que bus électrique liboso en Afrique, c'est la République démocratique du Congo. Qu'une label. Métal le comme kin la poubelle. On n'arrive pas à mettre propriété na Kinshasa. Lelo et pesinga il passe ya ba image de kota la moindre mboula kaka mukie. Kinshasa il faut dinda. Moi je me rappelle quand on est koyeba kaka ba côté musum de dinaka ba tu à côté ba fana côté ma njili côté à maya moi ça suba maya musuza maya nini maya kalamu et consomme on de ba dinda. Yaya actuellement, même na Gombe, Kalina de l'époque, Gombe, c'est quoi dinda? Quand tu bats machine, va comme le très bien. On va dans la machine, on est à l'aise. Qui est Gombe? Pareil du peuple dindi. Talaka mboula ya lobi ya pareil du peuple dindi. Et puis singa il passe ya kosara la te mutu ba la jeep na mboula ma etondi na veni. Mutu na tikiti pa ke mataluka ba na ki sasa oyo ya. Voilà où tu ça inondation problème mais degré à salubrité ya. Gouverneur Ayabu ya kokite. Ayabu ya kokite. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui te lié un mot, n'a pas témoignage de yokaka. Et si ka salité ezali, aéroport à Bandok. Et à Bandok, nous sommes dans salité. Au continue d'ako pilote, ndako salité bouindeni. Salité bouindeni. Est-ce que bakonda kwa nabasa bakadia pembate? Je ne sais pas. Pasteur a levé le mot étiqué moutima nangato le pasteur Espérant Mbakadi na pesi mbote siko zali, pasteur église Mangembo na Bandal. Makamalobi o c'est solo to ezale kuta. Landa pasteur Espérant. Bon partager vidéo ya pasteur Espérant Mbakadi. Azali pasteur église Mangembo na Bandal. Makambalobi esalinga malili na mukongo. Owa frodo. Eza clair te, eza normal te congolais fungola misu. Congolais telema bolanda message oyo ya pasteur Espérant Mbakadi. Bon partager vidéo oyo, bon partager massivement, il est temps ya ko telema ya ko fungola misu. Bolanda vidéo oyo, merci beaucoup.
nous ne devons pas laisser à nos enfants l'héritage d'un environnement comme là où nous vivons. Ce n'est pas normal. Les gens ne vivent pas comme ça. Des esprits méchants ont pris notre environnement en otage. Je vous dis la vérité et je vous expliquerai pourquoi ces poubelles ne sont pas évacuées. Avez-vous posé la question? Qu'est-ce que des fous cherchent dans des poubelles? Êtes-vous posé la question vous-même? Qu'est-ce que les fous cherchent dans des poubelles? Qu'est-ce qu'il y a là que des fous vont chercher? Et si on enlève les poubelles, ces choses-là partiront loin, dégagera l'environnement. C'est pas seulement une question d'hygiène, c'est spirituel. Nous sommes pris en otage par des bandits spirituels, par des esprits territoriaux. Nous sommes assiégés. C'est pas l'heure de dormir. Quand vous êtes assiégés, les efforts d'une journée vous donnent les résultats de quelques secondes. Une génération doit dire enough is enough. Trop c'est trop. Ça doit changer. Yaya, pendant que les pasteurs ont fait sa prophétie, ils ont mboka, il y a certains pasteurs, oui, c'est vrai, les pasteurs, na caché les soucis à malamouté, les pasteurs, pasteur va profiter du colo la Bible. D'ailleurs, wemba yango. Elongi ya Jésus, boko sala kapo bo sala boyibaka bato e to ebiango, pasteur ba aux avantages et pas ya basi ya batu, bana ya batu, du colo la Bible. Et puis si mutu koso et ça continue yaya. Tokei na Angola na Luanda pa wapi yaya pasteur. Ngala benga ba fonctionnaire a vie nzambe. Pasteur akeko bimana mwasi ya onko na yi. Oh, ya oko lokate. Kaka même météorologie ndenge bakosaka batu. Oh non, on a parlé soki mafuta, soki nini, soki mafuta, soki huile d'olive, huile d'onction yaya. Yoko parola mwasi ya onko na huile d'onction na ba partie intime na cadre ni. Pour ça la ndenge ni. Et puis c'est un mutuko soit ça est de trop. Et puis qui pastorat on a habité yaya. Tout le bateau tout la catholique boniko yo kate yaya. Mutu alali ala muka abina ko pasteur bi bondi pa ji moi 2 3 kiti na kati ya lupango na ye abali ko Yesu azali awali mbala ni pasteur yaya. Ça c'est n'importe quoi. L'État doit censurer makambo ya boyaya. Nandaku ya oncle na yo peut-être yemutu asutela kayo. Vous savez ce que ça fait kozwa mwasi ya mutu. Quand vous prenez mwasi ya mutu, c'est-à-dire que au bomi, c'est-à-dire que personnalité ya mutu n'existe plus. Ça n'existe plus. Aucun nandaku ya oncle na yo, oncle. Leki ya maman na yo. Mwasi oya kitoko boni okene, mwasi oya oncle. Ya ça fait la honte par contre moi na Kinshasa. Enfin, c'est le niveau à chrétien. Et par exemple, on n'a pas chrétien, pas musulman à la rater. Moi, je vous dis vrai, hein? Nous sommes tous des chrétiens, mais on doit se dire la vérité. Pas si on s'arrête la terre, t'as la pasteur Oyo, yé, à qui n'a moi si. Il y a un que n'a pas. De toute façon, au cas où on te pour, tu es sarabino bâton, bazarabi, scrou, dit barabi, sauté bon monde à ma campagne. Mais putain, le pasteur au monde. T'es là, tout le monde se fait pasteur. Continue aussi à révolutionner ma campagne. Il y a ma pastorat Oyo. Pasteur fort le mouton nazali. N'importe qui s'est fait appeler pasteur. Donc nga yo place na rapena boitata c'est qui vous. Son aller na mine ba go derrière nga des apôtres. On a leki na pasteur apôtre. N'importe quoi. Élément on la s'appelle na ngote. Élément on la s'appelle na ngote. Et puis bon na éviter. Na monde abiso nyoso te comique raso ngasali mabe boyena on a réseaux sociaux. Ngasali mabe boyena on a télévision. Est-ce qu'on ne pouvait pas régler le problème au niveau de la famille? Abimna moi c'est oncle na yebo si on a famille ici ndengwana. Parce que tout le monde a oncle oyo, bayebi moi si wana, bayebi oncle wana, vous êtes en train de déshonorer votre famille pour rien. N'évitez qu'est-ce qui ne va pas nyonso ya coucou malgré ba ke ko manampoisa. Non c'est un coucou n'empoisa mais il y a certaines choses comme n'empoisa ndengwana. Vous devez traiter notre problème en famille. Ça fait la honte yaya. Yala koloma mingi te totala na ndenge pasteur oyo bangwatie ye azobimana mwasi ya oncle naye sonie pasi bosoto salité suivez bo bazali banda mboka wapi bazali otinda ngo message no pesi na oyo salaki message na sali eloko mabe ya malamu te na sali eloko malamu te pa ya noko na ngai. Donc, loko bato bazoi bate papa sina zomona. Nkoko zala,
mvutema moko bakotinga eloko mabe nini zala direct eloko mabe osali eloko mabe na sali eza ya mabe na lali na mwasi ya noko na wapi ndako ya nani ezalaki na chambre ya bana ndako ya noko kaka ndako ya noko Pesa message na l'église na yo. Pesa message na l'église na yo. Pesa message tant que tant passons pesa message na l'église. Nous les frustrons ça pour que pesa message na l'église na yo. Na église pesa message na oyo sali odali mwasi ya noko pesa message na l'église na yo. Ah na église bona sali erreur. Ya erreur ni no sali. Na lali na nga pasteur Moïse na lali na mwasi ya noko na sali penza erreur makasi. Oza pasteur kuna bio oza pasteur te. L'église na mimi oza pasteur to oza sous pasteur te. Oyo makambo ya église wana oza pasteur lisusu te. Na one sur sali avant oza pasteur. Ndenge to vandi oza pasteur bi oza pasteur. Bolokola na za awa. Kwa igreja ele mesmo risco a vida dele. Não vai nada. Continua ser pasteur não. Bolokola na za awa. Como mensagem que le bitan me ko sa propre pastor fala no baka pesa message na église no pesa message na église na minute oyo naza susu pasteur penza te po naza na yikamu nazo ranger bon ngande na ngai noko na yo na émission na supporter yo mingi oyo bina église ezala bantu so balinganga oyo sala yo moko yebi yango oyo sala ko yebi yango mais video oyo moko lokolo tindi yango poso kosa kamingo kendo kosa kuna te sera bandoke la ngai nuka beti ngai yo moko lokolo so la kana mwasi na ndako oya ngai moko ya noko na yo na tuni lisusu pona est-ce que tikaki bénédiction na ndako wana ko tikaki malédiction ndako noko wana natikaki bénédiction te malédiction. OK tout le monde na ngina episobo eloko aso nini okundaki na ndako eza ya mabe na ndako batu baye na ndako nakundaki eloko te kundeke loko te naza na pouvoir oza na pouvoir wana te nani oyo yebi akundeke loko na ndako na ndako noko ntango tozala kosolola na noko na ndenge ozalaki koreklame ke makambo mosusu ezokotambola te tozalaki na or na yebisi noko no nana koluka wili moko de onction voilà toke de seconde toya nango OK nakopesa noko otia na ndako mutu nyonso oyo alukaka noko na mabe ekosimba lisusu te kalma est-ce que yo na ndenge olala na mwasi nango lukanga na mabe te bon nakolala na mama na motema na nga nayebi penza eloko mosusu te ya mabe ono salaki ezalaki ya malamu eza mabe na nzoto na esprit penake ya kosala ke nalala na mwasi ya noko mpona kosala ke noko mabe nom de Jésus na ibia moto bon ngana lobi wili wana wapi ngana zalaki kosala wili sombaki wili si wapi wili na yona sobo wili yako wapi osombaki wili ko ikotana ndako epenga na wapi wili wana tozako yokana na noko pona ndenge noko azo vivre nani wili owana nokole ile tanto kosolo na makambo nyonso esili wana ngana yebisa na ndako toza mabe tunyaka tokofa peut-être 10 personnes na ndako zoyoka ya lobaki na ngai ke noko nina wili wana soki yeka kaboye uchango pa mutu ya awa akokufa tuka telemika ka okufa okobrana na yebisa biso awa santé eza ya bien te sala tuka ko o sala incommande otinda awa santé eza ya bien te biso nyonso na bana eza ndenge wana te wapi wili ngo tindaki yaya video mususu ebimi ya Mami Chibola na ebite Mami Chibola mo filmaki yango to avec muku na pe na côté na ye abana kozwa prise na ndenge na ye to ndenge epesika mutuko so pas fisto tala video o lisusu oyo akisa bande ko bamona bon na ebite kaka ba pasteur on vous dit chaque fois ba pasteur bazo kozwa autorité pour la bino na kombo ya Bible. Ba pasteurs ne sont pas extraordinaires bande kozo kangai. Basa batu lokola bino. Ba kose la kanzambe makambu te. Quand pasteur te dit un truc, soki omoni za lokuta kosala yango te yebi sa vérité akokende na et pas imoko te. Azali nzambe te yaya. Bazali banzambe te.
On a été un témoignage, il y a un fameux pasteur, comment on dit son nom? Ah, Kasongo nani? John. Vous voyez, maman, oh, tu sais, na poto, na Kinshasa, ça 5 ans, na poto, maman, Suède, na Stockholm. Vous voyez, selon na life, na life, vous en kala. Maman, maman, mamie. Oh, pasteur na Suède à Kosaka, pasteur John Kasongo, pasteur na Durban, na Afrique du Sud. Tout ça là, live, plus de 5 live, ti maman, le quoi, na a deux le coach, on a monté en boboto, to sunga kina soto, sunga ke le ngona biso, maman na zonga sikabwe, maman mami a zonga na Suède. Après, c'est un bote sikazani. A dénoncer pasteur wana, ba tebele bandimate. A comment ko malamo la pasteur wana, ba tebele bandimate. Pasteur wana, pasteur John Kasongo. Pasteur wana zonga na Afrique du Sud, aza siko na Canada ya ba kangaye. Kaka makambu ya ko abuser na ba chrétien. Pasteur wana aza na prison. Toko zonga la enema wana un peu plus tard ba enema na msusu. Pasteur ba kangaye. Harcèlement sexuel et pas fidèle. Yango tozo mona awa. Muku nandenga harcela Mami Tibola. Alors, ici j'apprécie, j'encourage, bravo, courage ya Mami Tibola po aloba yango. Yemoko aloba yango. Mais combien de fidèles, combien de chrétiens oyo bazaki abusé par ba pasteur, ba kora koloba yango te. D'ailleurs, Toyoka ba témoignage ya Marc na Marc. Combien de pasteurs balongo ça, ba sœur d'église bana ya chorale. Ici il y a pas de pasteurs ba pays non surtout hein. Tout celui qui donc moto tout ça combat pasteur wana. Am to ça confiance te. Ba tu ma bé. Moi je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Et je ne parle plus dans le après dans le but que non, ba pasteur ne pas le kutate. Il y a de vrais pasteurs au sein de la Nzambe ya solo bazali. Mais ba ça muki ba 0,70%. Non combien? 99,30. Bah ça y est faux. Moi je vous dis vrai. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Avec Mukuna Tomona, ma vidéo na yé, azoko beta pasteur, soit disant pasteur église na yemoko. Bon on a salué. Bisa bon on a. Mukuna bandaka très bien avec Mukuna. Moi je me rappelle biso bana mike azo côté non la chaîne ni antenne 1 yem dans ba mama ku changer chaîne té ku changer té pardon ku changer ça y est non pour ça y est Mukuna avec Mukuna yete ku changer chaîne té pardon ku changer chaîne té tangu mbongo yé élévation yé ki muyi bya oyibaka batu mbongo ba miracle lokuta organiser ba prophétie lokuta ba maki ona ba théâtre a commis na mbongo a changé esprit a commis aux autorités yo aussi mon a délivrance que na fête na rapport sexuel délivrance en dernier noir délivrance en dernier noir et puis moi ça me cœur osali peut être moi chez bah là toute la chaîne fille respectueux parce que ça yo no fera délivrer photo kid yo onima OK au salaire. On va faire ça, comme on l'a dit, on va foutre rabiso, on va foutre rabinoté. Bolinga yango, le bata jibé. Parce que moi ça me cœur. Na plein na bu yata c'est dès que na bu. O mutango atala passe. Biso ko atala pas président banga bangote. O ministre, o ambassadeur, o na le salut avec ça non, c'est du faux. On se consabato. Quel objectif y a émission autour awa pour la éveiller population. Ko éveiller puis non. Et bon on a biso. Bon que n'est pas pasteur a kosibino tango bozu rendez-vous na pasteur. Bo sengani bambongo, même si on paie ça $300, paie ça 400, paie ça $1000. Excusez-moi, paie ça autant de $1000, $2000. O kobenga papa fistonte? O benga ngate? Kaka soki ba leyo, ba di kobenga nga, papa fiston en tout cas, goto nani bo asanga nga $1000. Na radio no ko télévision awa na no tinda te papa fisto to tini micro oyo ba micro to ba caméra pona ba émission kitoko ya éveil ya conscience au sein de l'Arabie so elekaka botinda raté kaka soki ba kosibino kombo na yango yo na ba preuve tina ki yango yo o dénoncer honte à vous bobali ko lembisa biso
Mukuna d'ailleurs pasteur okufa comme sunan tipo akufa ki o na poto akitaki sasa ki ko ya sunan pasteur nan o muta politique onan pasteur te okufa muta Cameroun nanyo comme le sunan et roya alobaki yango ke ba pasteur bazwaka ba chrétien comme était ba mouton na bango, ils peuvent en faire tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. Mukuna ba scandale a ebeli ba ser église yé to à part Mami Chibola boyoka ba témoignage de mapona Mukuna. Et pourquoi vous continuez? Bah toi je ne comprends pas. Au que l'église mango plein. Donc bino mo bosia comité. D'ailleurs on a bolinga ngo. On a bi matana pasteur parce que moi ça muta matériel, moi ça linga lokum. On a ça na pasteur, na PDG, na musicien, na journaliste, et tu as palmarès na ye. Honte à vous. Honte à vous. Mutambaya ki awa alobi ba régulation comme pour dans l'église. On a encouragé. Ah ça là il des cultes, alors on sont des cultes. Avant au vrai il faut autorisation, permis de culte, voilà. Et puis l'église morote ça la moins de 500 mètres na chaque avenue. Et comme l'église le col bayebo. Na Afrique du Sud na quartier, na Johannesburg na quartier Yoville, c'est que ba Congo ba salaka. Yoville ça lokola Matongé, là Château Rouge. Kaka na Yoville wana y a plus de 500 églises en Afrique du Sud. Dimanche, on a bandaki soki 7 babimi. Donc 3 églises na église moko. Honte à vous. 3 églises na église moko. Na qui ne coûte le il y aura immeuble mais église na église. Bozoya comité qui pas pasteur. Il y a Mami Chibola qui copie sa deuxième version. Makambu oyo mukuna bana ko sala ye. Et puis Mami Chibola pele habiter ko bima abimaki na mukuna et envoûté. Par contre, on peut sans pudeur, Mami. Mami Chibola, mbote na yo sikozali. Bon, nous sommes malamu. Mami Chibola, mbote na yo. Na yo ko baki wa guna yo zala ba constant mutamba, ba mbala wasuke bele. Mami Chibola. Guna yango wana. Degré Mami Chibola ko ba ko loba. Akuma ko loba insanité na télévision, azobanga le shooter. C'est une très jolie dame, respectueuse. Alors qu'il a dit solo là pour la compatir na yo, on pouvait compatir avec Mami Chibola mais na mona e comme excès na ebité bino batango bondo doit passer bazo en fouté bino tala lokola mona moi soki obi na Enis du fait que ya okende na pasteur Blaise Manzambi et PC biloba abali ko sala l'épisode numéro 1 les pasteurs escroqués fidèles et tant yo bana ko sala vocal na micro et ba ete ka sa mo bala bato e ba yonte. Je vais dire, honte à vous. Tant si qu'on est moi sur Enis, qu'on finira dans la télévision, elle vous parle des bêtises, des sottises Enis wana. Moi la voix m'kioante. Moi je vous avais dit, moi ça qu'on le bande m'kioante. À moi que baba passer ba mvutara bango, so okena passer en mvuté au comme episode le baloba. Tala de Chibola comme baloba. Chibola, mamouani tatouani. Tout le monde aime. Ndoka vidéo ya mamouani tatouani, et qui version 1. Et la deuxième version bimi. So ça besoin de vidéo la deuxième version, Bengam on a privé. Mais l'andam extrême qui la nana ndene Mami Chibola a expliqué, Makamo a expliqué la version à Mami Chibola a expliqué en siko. Honte à toi avec Mukuna. Honte à toi. Honte à toi. Honte à vous les pasteurs. Tala Mami Chibola, tolando. Ozo mona ningi mukuna zo tombola ngabo azo mama ngana mutu azo batala bato asala ki maponu bakosa mukuna za brutal moko pe azo kotanga pe azinga tomboli ngabo bokinga na sia pazinga mokolo azo kotanga na kavuzo comprendre que mubali inde azo sala mwasu bien mbwande mutu azali kolwa mwasi. Pourquoi nous avons la carte en voiture? Choix à chambre et puis alors ba ya yeba ningi akokene na chambre te. Attends, nazana pa na ba sevele to solana bango mukuna kushana bango nyoso ba témoigner ba kushana bango mutuka. Na pe na ba fille ningi bazoki makolo bana media, mais na yebisi bango non, trop c'est trop. Botele mabolo ba. Bokolanda yango pe.
Donc il y a les chambres et hôtel. Ah, c'est la chambre. Maman wana bumona ki wa utako ko kimo ya fiki wana libazaka ne so sapene vani pa wana bushakane kana. Bolanda ki mama wana ti. Oyo aussi le lwa la kiso kino longo lisazini wa. Bolanda ka ici. Mais eko ka na voilà. Et belé ba ekolo ba papa fisto aux camarades ba pasteur te mendeli le réseau de nos bango bula na zone de nos états. Na verset 2026 l'heure de la vérité a sonné. Non, c'est un coucou et comme on poisse. Mouvement où il y a pasteur tanguye, ça y est le maneni. Na ba ne 80 ba guise de réflexion et bimi, ça y est ba non combien. Ah, tant mouvement où bimi, ba papa ba koko na biso, ba bengo ba adina bala, so adina bala, ba ngo ba ne côté ba kitoko. Nzamba sala makasi ba dina bala wana. Mouvement ko zo ba kutino ba ko zo ba kei ba sonika fudo à partir ba kutino déjà escroquer ba nara déjà. Kutino Fernando mamba na escroc. Mais na séparons pas kutino pour kutino, yé muta révolutionner makambo, kutino. Quand ils sont muta pasteur, il faut aller voir la pasteur au laxibino ya Angola wana pasteur chemise c'est lemba ça na Zambia. Bino pour ani bosala ceux qui montent l'église, chemise lemba mutana mbongo te nzambe asungande koko akela église makolo pena pasteur nzambe ko pambola ye frère oyo nzambe pambola mais ceux qui nzambe pamboli frère wana mutana ko tambola makolo akomi ko rouler carrosse akomi na mbongo akomi na biloko bien bino matali boso boko boso la ke obaki no bale ko senga nzambe pambola ye ekomi tala ye asimbi yem talota barba moyi awa kaka lelo ko baba mbongo asimbi do bino pona bino mwana nzambe akosa la mbongo te après tout temps balobaka l'or et l'argent ça appartient à notre Dieu no te siko tango muta simbi ndengo akobi bien nzambe apamboli obosani ko bana ko sambela pona ya apambwama okomi biloba loba wali ko modi awala ksani nango biloka mokili biloka mokili biloka le ko tsela mokili ya biloka mokili nini e boni ko yamba nzemu biloko nyonso ekotikala na mokili oyo kolo Yesu kumisama alleluya ya ba nzemu sifu boya rango biloko mokili moto sa tona likoro tona mokili ya lata ndio lobaka inzo ya ngolo kento ya ngolo mutuka ya ngolo lata yaya l'or et l'argent appartient à notre Dieu. Tant qu'on a mon kilo, toko lata, toko lia, toko vivre pour la gloire de notre Seigneur. Koula ki sabatu alors que non, l'or et l'argent appartient à notre Dieu. Te, est-ce que mabe? Le mabe. Continue à na pasteur faut mettre moi veste et bien pasteur bien sapé ça continue faut tout numéro à l'époque mais écoute ça va moi. Cousin mané ko bête ba veste ba ça va ya so ya marque ni am seru ya seru ba bête ba veste a révolutionner le lo ba passer on ba pasteur ba zo bête ba sap ba c'est que ça continue il faut apprécier et ça m'a bête si ko ba ko profiter na katwa continue lo to ba sala oyo ba dans les films ta koye ba ni le lote ya continue nga na mona continue na et ça na stade wa kaza ni stade oyo 20 mai abenga ngoni ata Raphaël Moutazwana ntabapela apia kuchino ntabata kutabeta mutwana dans le vide osho mona force ya nzambe so ntaba kuna mutukuna image wana so pesa na ebite kutino o bon mona ezabilo ezayilo te mikolo alors tango nzambe bandi ko utiliser bango puissamment ba komi ko kosa ko dominer ko zo rabasi ya batu ko zo rabana ya batu ko longola ba protocole bazemi ba choriste bazemi e ko so ba BBC evre nzambe akimi bango. Alors à l'époque moi je me rappelle église to bandara okende zalara catholique so que na catholique était missioni bana ba missioni so qui missioni. Nous sommes nés catholiques, mes parents catholiques, bah moupé, voilà. Vous pouvez tout dire, yaya. Catholique, ils allaient catholiques. Donc on a catholique. Bah prêtre, prêtre, bah richité, pour que on raté. Bah prêtre, c'est que l'église, t'as la église catholique ils allaient, au comment la école ils allaient. Au comment la mater, hôpital, bilo oyo, contribue. Bah kondi oyo bah on doit aller là le monde. Et ça va continuer oyo catholique a aidé bango
atangisi bango. Alors batuana pona kokosa batu babenga batu l'église na bango, qu'est-ce qu'il disait? Oh non, au monaka bilamba o basongo ataka uta na cimetière, au monaka mai o ba wogla rabino wana na koma pet asperge. Mai wana ezalaka mai ya bibembe, mai wana ibazwa na cimetière, omoni à 100 parfait wana ezalaka ba mikwa ya batu. Lokuta. Moi je suis acolyte. Avec nous on va ba servant. Moi, mai wana bato ki yango na pompi, sango a bénir yango abandi ko sokola batu. Ko asperger, pour ko purifier batu. Mafuta ono ce que vous allez faire mafuta bokono mafuta bokono batie awa huile d'olive yango wana ezala ki méchanceté bakosi batu tellement batu bazala ki na ba mesana ka na catholique messa catholique bankembo banini siko vanwane ye bakomi ko ye maramusu ba tricher ka la catholique. Est-ce que vous voyez style ya ba groupe de prière, style ya ko samba na ba église de rêve et ça la catholique et ça la renouveau charisme ba renouveau nyonso bazwa yango ba copie yango ba kena ngo para bango ba ali ko kosa o mai wana mai ya bibembe o ba sango banzamba wana euta pa ba Lucifer konso eya. Au fil du temps ba mise ba yemba yango lokuta eyaka na sincère komaka, mais vérité eyaka na escalier maleme ya komaka. Lelo oyo histoire et le contraire to komi komona bango moko d'ailleurs bango banda ko banini ote parce que avant comme sango faut que na petit séminaire aussi petit séminaire que la grand séminaire ba Jean 23 après il y a 10 ans moko boy pour comme sango. C'est pourquoi on a ba sango sango tout sango intellectuel. Il y a pas de pasteur, ma pasteur sont pas intellectuel té. Ta l'obélia sango ils demandent ma pasteur té. Bon bah non bani pour mutate il obé nzambe il faut à côté on classe jamais le bazar ça va inspirer au bani ko le nzambe. Okuta tu dois étudier. Mais si ko bango moko fil d'ita ba communine on a ba cours biblique il faut que ta pasteur avoir besoin pasteur ba ndi ko kota ba enseignement c'est vrai ba histoire aller plus loin bango moko ba kompena ba évêque ba kompena na ba apôtre ba kompena ba évêque ba kompena ba archibishop ba komi pe ko lata ba chapeau o ya biso o ba catholique ba ta archibishop te ba komi pe ko lia communion ba obenga ngo sainte ni c'est na catholique ba comme pour célébrer Pâques Bible ba ça on pas catholique ni surtout ba copia ba komi na soupe ba comme pour utiliser ba sang o ba ndeko benga mafuta ya bokono mafuta uta na cimetière huile d'olive ba komi ko sale comme tout principal na bango huile d'olive. Mensonge. Vous manquez du courage ya koya pour na koloba que non église catholique c'est église universelle. Si on parle pas politique. Alors l'air a sonné nzamba bandi kolobela batu mususu. Na sepeli na pasteur oyo. Pasteur a aboti courage là où les autres disent tout bas et yango tout haut. Pasteur oyo ko restaurer vérité. Alors, église mère ya solo et ça lit église catholique. Là, ça, je me rappelle encore, moi, la maï nangaï, Marcelo Tounas. Église catholique, c'est la porte d'enfer. Honte à toi, Marcelo. Heureusement, Abbé Blaise a recadré. Abbé on est à Martinique, un peu, à recadrer qui est. La vérité va vous affranchir. Pasteur, oyo. À recadrer ma confrère là ba pasteur qui est l'église catholique et c'est l'église mais respect dans l'église catholique Tolanda. Ce pasteur là tout vu le moi je veux faire don. Je suis un réformateur. Ça veut dire je corrige les erreurs. Et j'apporte aussi la vérité. Là où on a mal enseigné. Maintenant, en tant que pasteur réformateur, je viens dire la vérité.
Le temps est révolu. Là où il faut accuser d'autres églises pour séduire les fidèles. Les chrétiens catholiques sont de vrais chrétiens. Ils ne sont pas païens. Ils ont reçu Christ dans leur vie. On les a prêché Christ. Voilà pourquoi j'ai dit l'autre fois que si l'église catholique est dans les faux, nous tous nous sommes dans les faux. Parce qu'un faux ne peut pas produire les vrais. Je vois très mal là où l'église catholique est dans les faux, mais il nous a produit, nous les églises de réveil, et nous sommes des vrais. Les faux ne produira jamais les vrais. Donnez-moi un amen. Quittez le mensonge, rentrez dans la vérité. Aujourd'hui, on nous dit qu'Abraham est au ciel, Élie au ciel, et qui encore Moïse au ciel, et qui encore David au ciel. La Sainte Vierge Marie est en enfer. Qu'est-ce qu'Abraham avait accompli comme mission sur la terre plus que la Sainte Vierge Marie? De Genèse à l'Apocalypse, il n'y a aucun prophète, il n'y a aucun apôtre qui a fait ce que la Sainte Vierge Marie a fait. La discrimination parce que c'est une femme. Si la Sainte Vierge Marie n'est pas au ciel, je conclus en disant que le ciel n'existe pas. Est-ce qu'en prêchant comme ça, je deviens prêtre catholique? Voilà. Autre chose à présenter. Moi, comme je n'ai pas fait histoire, moi, basango basala kama bete. Oh, na lobiti basango basala kama bete. Est-ce mabe o basango basala ka? Et ça le coup là, on va passer basala. Sango ata sali mabe. Ata sali bêtise le mot. Au moins là, on sur la toile. Bah, comment gérer ça? Un niveau là, bango et puis simdengwala. Mais ne comparez pas le prêtre na ba pasteur. Est-ce que vous comparez avec la bino ba fonctionnaire avec Nzambe avec le quoi avec mukuna ba muanda toi la kata mutuka ba zo filmer ndengwa ma muani to ça vidéo ya sika benga na opéra vidéo ya sika avec mukuna na ma mitibola on va botter on a ba position oza avec le quoi ata abesh avec monseigneur Chole au comparé na mukuna anden sur tous les plans. C'est incomparable, n'est-ce pas? Je suis évêque, mon église catholique. Non, mais évêque qui église de réveil. Bandez-moi. Tout le bateau. Non, mais dans janvier, autre la vérité, pour nous préparer, bino, to kota, to bla, ane, obena ki tok. Voilà, il y a un témoignage de Komoko. Bah, témoignage, on peut te lembi. Monsieur, bah, témoignage, le kouta, mais le kamboute, to la kaka. Na ochaka abotal. Oh non, pasteur moto banda ko luka tozo pasteur moko boye pasteur ko luka wana pasteur wana sogi wana so ezate to kot na sima ya mwasi na ndela ya mwasi na ye to pesi mwasi na molimo ya ko botanga za ya ba masolo za lukuta na ebite so ya so le kuta mais na tia ngo pour la plaisir te mais na tia ngo pour la ko rendre hommage na ne oyo na ndeko na biso ekuchu o akufaki na accident. Il y a des gens qui ont fait la YouTube, na tia ngo pona ko kanisa ekuchu. Je pensais à lui na émission une o c'est pas ça ekuchu sala oyo ayambaka ndiko apesi témoignage na. Je ne dis pas que témoignage c'est ya soto le je ne sais pas. Parce que témoignage ngo on dit même shooter. Bon, on ne juge pas. Tala témoignage oyo na hommage ya ndeko na biso paix à son âme ekuchu. Tolanda na pesiba na ekuchu mbote sika za ina mwasi na ye nzamba batela bino to na témoignage au plan kanti ekuchu suivant to bia okota ma pasenga na lia pasteur moko à cause ya mwasi na to luka to tumbe église à pasteur et sandé salima to kokiango te pourquoi parce que église à pasteur wani zaki kaka pembeni ya lié à rencontre na biso parce que zaki pasteur moko butu presque minga lola en église ba prier ne ba no déranger biso to bito tumbe église na pas se déménager to sale fort to ko tumbe église na été
tolobi to boma ye moko to sale fort to boma passer to kokate na mona mona non 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 bobanga beto bobo me facilement boko te la ma pasteur to côté ma passer ni ba bi bon na momaka ya retraite ye ma passer pour sans tout matin pour sans tout matin na moment ya retraite plutôt abanda ko déranger ka pasteur babi mana pasteur na momaka ya retraite et empêcher passer moi bon de les atte parce que moi azo senga ye ka na moment o yazo linga bondela a quitte sa vie de prière à pasteur et yami bali akoma impoli à respecter à pasteur te so pasteur a méditer baswani anga ke ndokote baswani beli azangi se kimia ko zangi sa kimia e ko bomma bonzambe kati ya pasteur to mo passer facilement parce que le banda ko sala ke to échouer ko bomma pasteur parce que pasteur ki na bonzambe voilà alors na tuni voilà na koma loja ndeni ba bisinga no ko banga na ote ba o memayo to tunda sirene mona butu sirene na yo na kati ndako sa yo na kati ndako au memo na loja Nelena butu na okiponge silinga mupepe na kati ndako quelques minutes na mona sirene moka biminga na kati ndako kumu na Hélène tanga pesinga mbote oui Hélène ko a pesinga mbote na ko ndima lobi bon ngai ne sirene batunga na memao na lojo ni kutana na César ça va na ndim tozuinga na itoke toke na zamba moko tokom na zamba wana bisinga bilala bo tout droit au sembo mi ko mutakufi na libo na sembo ami kanga misu mouvement no sokoyoka ko fona misu te ko gangate na ndimi pe na okelo mo ezo benda ngana makolo na fongola misu boy nguma ezo mela ngai na bandi ko ganga nguma ezo mela ngai pona nini basi ko boma ngate me ngana loja me yo boma ngande nini asaka mina boma ote nguma wana zo mela onde avion o ezo memo na loja alors ko bangate tika nguma na mela kima abo ara bino mibale na mitiki nazoka nanga pe douleur te je sentais seulement que na omela mapenza na nyoka nazoka lokola pongi et tout d'un coup nyoka wana biska sanzanga na yeba na se retrouver na loja donaka na mboka moko boye ba expliquer nga ne loja bazoyemba bazobina et tout ça bandoki bazoyemba babina sirène wana bamelaki na nyoka te me yepa bimi wana asimnga na loboko to ketuki kokuta démon wana penda fana na trône ko na loja wana César wana le roi sirène wana pa ki autorité na monde molita ba moni ba likisi mbala moko alobi ayebisi César alobi mwana okomona e ganguru de pas qui ndoki l'a fait maintenant presque 6 mois batindi akutana na opopé ses pouvoirs ya panza mabala 69 abi aiza pikutu eloko moko muke azui ba démon ba panza mabala komona bango ba shamarushin azui bango 69 shamarushin apesinga pona panza mabala 69 azui loboko na ngapsinga kanga loboko bona kangi fongola na fongoli kanga na kangi fongola kanga na kangi fongola troisième fois loboko comme le roi télévision tandi ko mona lokwa ba image na loboko na ngai abengi bourgmestre ya butu ya commune na biso akapemba ndo tumona ba bourgmestre moi bazali ya butu pe bazali atinde kenna banda kunyonso za na commune na yo cha ba toile d'araignée na ba caméra de surveillance akei atie ba toile d'araignée atie ba caméra de surveillance wana ayebisinga boya lobi soko kangi loboko na tango fongola soki loboko no mukusa okangi fongoli tango ko fongolo ko mona c'est que caméra de surveillance et capter information ya libala moko fo pensa okomona information na loboko so mona information na loboko c'est information nini okomona un adresse ya ba marié et de deux okomona kombo ba marié et de trois okomona critères ya libala parce que a tu pensa mabala neso tuté to aka na trois critères à mabala to pensaka na trois critères à mabala to pensaka premier critère ezali libala ya bato yo bazali libala ya destiné mariage ya destiné zanini ezali mabala oyo bato babalana babotama po ba vivre ensemble il y a des gens qui ba créer bango ba vivre ensemble et bato wana so bakutani te vie na bango ebonga te ba okota na destiné te ndo mona ka mutu avant bala abunda il n'a pas réussi mais tant que bali vie comme facile tout ce qu'il fait même l'homme monde va faire na yefungwa mi tout ça libala destiné na ngwana so libala wane kufi mobile kota okende destiné na epebe binyo social les simbate moi spé kota okende non social les simbate parce que libala mo yaki a destiné le ko le kufi ba destiné ya mo pe kufi yango sata combattre mariage wana deuxième critère à mariage dali libalo bana venir à malam parce que so libala ne kufi à venir à bana pe comme na danger yango moni peut-être ton mariage est combattu parce que le diable voit l'avenir des enfants abi que so na reçu ko pensa libalo na reçu ko be sa venir à bana troisième critère à libala dali libala ya o bat babalana légalement libala bat babalana batosi Hébreux 13:4 le mari soit honoré de tous libala wana
pesa Satan kanda. So ba balani ba honorer ba para ba honorer église ba honorer l'état, il faut embrayer Satan, il faut le kalibala en ekufa. Ouais, à to vendre. Ah, sikoyo, vous savez, première fois na komaka ambassadeur à Satan. Tout ça là 45 minutes je parlais avec Satan comme ça. Dans le monde de Molilité, un hôtel Caravia dans le Lubumbashi. Satan était venu comme ça, un hôtel Caravia, réunion bas sataniste. Et moi j'étais là. Et tant aussi les satanistes nous sommes poni ngana dans l'ambassadeur à Satan dans 5 villes à Lubumbashi. Et tout ça là 45 minutes Satan est singabo. Alobi un alingana ba richté. Bato bana mbongo, mais mbongo na bango basela nzambe ya solo. Satan linga bango te. Abi il faut les combattre. Et deuxièmement, abi singa alobi na lingara bato babala na légalement te. Il a commencé à m'expliquer. Alobi ba riche au besoin na bango. Et ça il a Satan, et ça il a nzambe ya solo. Et am na bango to raté yango. To raté am na bango et ya mi balé to ko combattre richesse na bango te. Yango wana na lingaka bato wana te, il faut vraiment komema bango ana mbongo membongo na ezala ya bar, ezala ya masanga, ezala ya milangwa, alobi amo wana to ko gagner yango et richesse wana biso to ko contrôler yango facilement. Abi singa ndenge moko mariage, abi bato babala na libala yaka to fanda. Abi ba wana baza baninga na biso. Sata bi ba wana baba ninga na biso to envoûter bango, bakufa bongo pour ba am na bango biso to gagner yango. C'est que soki mutu akufi bongo akufi na kata fornication amnaye il a même Bible lobby apôtre Paul lobby les fornicateurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors Satan yebi Satan zobito no benga batu nyonso babala na yaka to fanda baninga ya Satana soka mutaza yaka to fanda baniko combattre pas kanga bozui a sala libala a officialiser mariage ne to ko combattre ye au moins boyaka na yaka to fanda siko bongi bo honorer libala wana et cause la combattre c'est qu'il faut bo associer nzambe. Alors, bah expliquer les 3 critères à mariage. Tant bah expliquer les 3 critères à mariage, bah ekozwa bah sirende na loba ki ba pesa kinga et bah démon plutôt ba chamaroshin 69 ba pesa inga pona opanda ba lesili. Démon na lobi ndongo yokuta nanga okozonga maboko pamba tifona peso kado. Nga na okanisa peta ko belanga mbongo ebele. Azwi mbambola o balamba na makala. Akabeli nga biyo eza kado nga na peso yo yango wana. Tana zimbambola wana ngabi me ngana epa na biso so pesa ngamba mama usana ngabite zombambola na keka bila mama abino na zipe mbambola wana na kena simanda kuna biso na bwaki wana papa na mama libale kufi mama wandi ufana ndako mongo dalaki pena na clôture te akipolele bongo na zimbambola na bwaki na simanda na tongo kaka nga na kena lokoti mbambola na kosi mama na kena osanga na simamoni mbambola na sima zwana o mama pazui akasi mbambola babwaka kena simanda ku yepa so bandola mbela nzoka te mbambola tina monda mboli na kepsa ka ba parents ozana mwana moka lokota biloko mingi. Faites très attention. Oh maman a lokota ki 500 francs, maman a lokota ki 200, ya lokota kaka. Peut-être autres biloko na monde amuli azoye la yo zoye bate. Parce que mambola nanga wana évangéliste, soki mama tie moto na mambola na zolamba. Voisin ozole ko ti wenze. Omonika moto na mambola nanga atoza na limite na ndako muteme ko beta yo oya kozwa moto kana mambola nanga wana. Soko zui moto na mambola nanga wana seka yo moko mitokeli ba démon okena ba démon na ndaku na yo na moto yo zui na mambola nanga ba démon na ba yelo mpepe misato ba yelo maladi ya bana ba ko yelo makelele so bo ba marié et puis ya misato ba yelo molima bokauki o comprendre na ndaku bokauki koti bana kobela na ndaku kimia te nzoka te moto ozaki pa ba voisin yango Bible na mukanda hébreu na raison contentez-vous de ce que tu as. Vous savez pourquoi nous devons être contents na oto anango parce que biloko na bandako ba voisin ko sengaka il y a des gens ba mama ba mesana ba mungwa et pas ba voisin ba biloko pas ba voisin ba nini soki moto mutazwe pas ba voisin mais les problèmes et bongo mungo tena katsa biloko ndako mbabalie Comment net ba poto kuna ba appartement il s'est modifié. Bon au moni monde molili bana ba système belé à contrôler bandako bato et yana bato mususu asengaka na ye mungwa te biloko te surtout côté Afrique mais na poto il y a des gens pe bana habitude au defara ba mbongwa ayo non na moi kamo boy est-ce que def sanga na moi 100 € monter que na longa likamo a na mbongo ya ko peso wana a créer obi yana bato akauka kaka dépa comment okota banyongo azaka na bien azaka nembongo na tout ça mais akota na moi kamoro boy tomber ka zuna salaire te na defana moi 100 € moko awa na résoudre problème moko après na ozongisa de pas defa 100 € na complication pe na vini kota mbongo ekauka makambo simba asuti na 100 € ngo utili wako kufuta ngote donc ate mbongo ba pesa ki wana
C'était déjà mon travail dans mon amolili. Na ko expliquer les 6 méthodes au bandu qui va utiliser pour kanga boja bato. Et vous allez comprendre ça. Vous comprenez ba makelemba otokotaka. Donc wale zaka na cadre ko mission ko panza ba. Voilà. Nazo chité nazui mbambola nanga na expliquer rôle bande ko jouer mais le boko nanga bande ko pesa nga ba adresse. Romona non avenue Kalimoto D avenue Kalimoto numéro 3 ba mariemo bazana babalana officiellement to bana bomba na venir à malamu to libala wali za libala destiné to moni bango mobile comme moni tonton moi c'est comme na Nadine il faut panzana wana caméra et passing information na kozasko yo Chamarushin na tindia côte nda kwana so Chamarushin wana côté tribune sili mobile lauki moi ça lauki ndako uzanga kimia libala fo ekufa. Et ce monsieur là, bongo soki mobali abota bana kout libanda. Moi c'est pas bota bana libanda. Moi ça peut être na 3 bana, mobali pas na 3 bana ba sangani. Siko ba sali pe mariage boubou. Est-ce que ba mabala bon pour kuta non pour non pense. Mais le diable va d'ailleurs on est facile à utiliser. Parce que le diable a au côté même na bana. Parce que na stratégie ba Chamarouche ntan ba kotaka. Ba ko loka ba ye ba point faible na mobile, ba point faible ba moi si. Ali ba ko bana ko loka par rapport à point faible wana. Parce que demo ba kokota bazu moi c'est pas initié ba moi ya mobile. Et si moi c'est mon bana mobile au ina bango parce qu'il y a des choses tout le monde au monde ongeza démoniaque. Parce que mobile mutasala ambongote. Mona mama mbongo papa zo sala mais pas asungela aboko la pe bana mobile ne sengo ako kangote ako kamutema mabe na mbongo ya yete mbongo ya papa ya mkolo bana mako kangote nini ce sont les démons. Il vient batseka mutema moko supporter bana mobilité. Tant libale recouffa na yemo pas comprendre mais comment ngapena ki mutema mabe bongo ezaki yete ezaki ba Chamarushin ba pesa ke mutema mabe aina bana ya mobile to pe ya mwasi poto kota na couple wana afeke couple wana e panzana. Naza la question mususu ba couple pastoral bo panza pe ya ba que pasteur pe na bali mwasi na eboye bila neta liba bondo kota ma pasteur ou bien bo côté papa pasteur ezana no soto bia côté ma pasteur ngana lia pasteur moko à cause ya mwasi na to lukato tumbe église à pasteur et sandé salima to kokiango te pourquoi parce que église à pasteur wani zaki kaka pembeni ya lié à rencontre na biso parce que zaki pasteur moko butu presque minga lola en église ba prier ne ba no déranger biso to bito tumbe église na pas se déménager to sale fort to ko tumbe église na été to bito bo maye moko to sale fort to bo ma pasteur to kokate na mona non bo banga bito bo me facilement boko te la ma pasteur to côté ma pasteur ne ba bi bon na momaka ya retraite ye ma pasteur pour sans doute mata pour sans doute matin na moment à retraite plutôt abana ko déranger à pasteur babimana pasteur na moment à retraite et empêcher pasteur moi bon de les atte parce que moi azo sengaye ka na moment o yazo linga bondela a quitte sa vie de prière à pasteur et yami bali akoma impoli à respecter à pasteur te so pasteur a méditer baswani anga ke ndorote baswani veli azangi se kimia ko zangi sa kimia e ko bomma bonzambe kati ya pasteur tout mon pasteur facilement parce que le bandoko ko sala que to échouer ko mon pasteur parce que pasteur qui na bonzambe maman pasteur a pasteur mal à l'aise a comment impoli a finga pasteur d'une église pasteur a commis très colérique à se perdre et pasteur a sambela de sauter to resera ko mon pasteur wana tata moi sinanga moko azala ki moi si ya pasteur anza malam to boma tata moi sinanga pasteur to pengu sara pasteur pena to la tsa molimo akindumba sainte jeune fille église ma pasteur à lobby yo na mo mutu pasteur ote arabi soki ko sente bongonga ma pasteur pa bando bimane libanda nzoka te ki molimo esprit de mort tonga to panza bongo poto boma facilement tanga ki osali kinduma libanda to bomiye moi tata moi na ngai comme ni Wilfried akufa alana papa na ngana sima ari moi sa pasteur il y a beaucoup de couples ba pasteur to koti sango ba désordre déjà ka pona clôturer avec l'état je vais expliquer comment monde à ténèbres ba trouble ka ba couple pastoral tout expliquer il y aura même une émission pour ça. Oli savoir question sur pardon Medi est-ce que beaucoup pour penser couple présidentiel président de la République c'est président la biso de président mo utaliga et ça couple vous savez tantôt le mariage à destinée vous savez il y en a bato mususu a commis bisera commis par rapport à mariage naï peut-être il y a des gens tamboko mutamba zonga s'il vous plaît moi makambo te tant mutamba zalaki tout le monde dit makambo te tant mutamba zalaki boye vraiment muta commis boye depuis barumbu muta commis boye ndeko na biso ya mobali congolais azali congolais ce n'est pas un étranger
Ce n'est pas un étranger. Azali congolais. Akokoma na niveau ya boenenge nini bandeko na ngai. C'est triste bandeko. Botala bino moko mutu nenga komi na mboka na ye moko. Na mboka o bakunda mutolo na ye papa na mama na ye. Mutu ko koma na niveau ya boye. 7 mois mobimba, 7 mois mobimba, 7 mois. Voilà. Tolandi témoignage Yandeko Oyo. Voilà. Je rappelle ici, dans le cadre de Makambu Nzambe, ne ratez pas le grand rendez-vous. Veille de prière, le 27 mars. J'insiste, Tobani promotion publicitaire avant pour la Bozalawana Baïki. Aux en France, na Belgique, na Espagne, partout. Aux en a problème, aux en a solution. Tia, beaucoup n'est pas pasteur au bassin à Mbongouante. Bino ce qui se passe à Mbongou, on a premier. Mais si vous avez ma pamboli au fêlé, vous avez l'ingate. Benga Mama Grâce. Mama Grâce Sylvie. Topé boto koutana. Mokolo le 27 mars 2026 Oyo. De 21h jusqu'à 5h du matin. Veillez à Kafu Kafu. Oyo, titre la Mozali. Ton nom est écrit où? Comment na yo komama wapi? Comment na yo komama wapi? Est-ce na beaucoup? Oya, et comment na beaucoup oyo livre to cahier oyo ya souvenir, beaucoup ya souvenir. Comment on ezali kuna? Peut-être un peu comme ça, et ça kuna te mettant yo ya vie wana ba kobondi la pona yo parce que la nuit il y a guérison miracle et puis il y a ko lela masumu nyonso ça na nuit wana et pas ya nzamba ko utiliser mosal na ye puissamment Mama Grâce Sylvie. Donc tout ça ngate na vie wana. Adresse esika vie wana ko sala. Babi, numéro 47, boulevard de la Mieute, code postal 95 140, na Sarcelles. Eh, ben, donc, la France, pas arrivé pour Sarcelles, non? Voilà. Bis, la direction, il y a aéroport Charles de Gaulle. Voilà. Bis, Bogosa, bus, numéro 95 02. 95 02, top bis 31. Arrêt Orokita, arrêt de la Mieute. Hein? Voilà. Adresse Yangoana. Alors, pour beaucoup plus de contacts, Obenga, ce que Libanda à France, Obenga na numéro Oyo. Plus 33, top 0033, mais plus 33, 65, 22, 19, 76, 9 Nasuka. Mais ce que la carte à France, au Lingo Benga, Maman Nabiso, Grâce Sylvie, au Kobenga, na 06 52 21 97 69. Je répète pour la base Libanda, Lingo Benga, Maman Grâce, au Kobenga, na plus 33 65 22 19 769. Ce que la France, au code de Kobenga na 06 52 21 97 69. Donc voilà, ezali numéro ya évangéliste Mama Grâce o nzamba yeko ça la puissamment et bomona ki témoignage o et pesamaki na mukolo. Il y a le 5 décembre, on a veillé le 5 décembre. Le peut tout témoignage témoignage la veillé le 5 décembre. Donc ne ratez pas, venez nombreux le 27 mars au 20 suis à Kafu Kafu. Nzamba ko utiliser à tout. Pour ça na maman na biso grâce puissamment. Donc quand témoignage en deko oyo ndenga bigaki na le 5 décembre. Voilà. Bonjour, bonsoir. Maman Sylvie, servant de Dieu. Nzamba pambola yo, nzamba mona yo mama, nzamba mona libota na yo mobimba mama, lobi na mona ki vraiment lobo kwa nzambe na zela na yo, nga mama Lucie, na daiki na veye o potonda ko bondi la pona mboka na biso Congo, mama bilambo la taiki na yebite na ko kolobandeni, onction ozaki na kata bilamba na mama, tangu na simba ki bilamba yo la taki mama, moto moko bandai ko buta na kata bilamba nizo ya na kati na maboko na nga mama Sylvie na ngai, moto ezo ko bima onction donc terrible mama donc non mama nzamba mama Sylvie azana bomoi po ngai moko na moni moto alobi na ngai te bilamba o mama Sylvie alataki tangu na simba ki bilamba wana mama lekisa kinga liboso abi simba bilamba ona lati
na simba bilamba mama Sylvie alazaki lobby na veillé tozaki na veillé lobby ya Congo mais non onction ezaki na kata mama Sylvie ezaki mama Sylvie te. Voilà. Donc voilà témoignage bandeko o bakalaki veillé le 5 décembre oyo. Donc yo mutorata ki yango kozanga te le 27 mars na veillé oyo ko salema. Alors moi extrême muke ya veillé yango le 5 décembre de ki pour mon mama Sylvie yeyo. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est là qui veiller pour la Congo et pas wapi Nzambe a utilisé qui va tout puissamment. Voilà. Merci Jésus. Voilà. Donc voilà, c'est là qui maman Nabiso Sylvie Dieu l'a utilisé puissamment. La veille au c'est là qui mokolo il y a le 5 décembre 2025 to collègue que le Oscar après veille voilà Nzamba pesa qui est sous vision abino à sa souviens sur le 27 mars. Donc le 27 mars ne ratez pas veillez ya munene oyo et ko sala mabongo na France na Sarcelles na 47 boulevard de la Muette. Voilà, numéro de personne numéro 1 sur aux zones à précision te Robin Gabiso tout en contact tout personne numéro évangéliste maman Grâce Sylvie. Ya to suki na biso awa pour mkola lelo. Merci Nabios Bolandi biso na Pesio Mbote, merci la première dame de Belgique maman Marie-Thérèse, merci maman Emezola, merci papa Samuel Miguel, vous avez qui est belé, merci na mama Philo Baibeti na Johannesburg, merci na Weston Mwila, merci na bandekono surtout Oyo pour cela qui na biso en ligne. Alors portez-vous bien. Santé de fer à tous, hein. Vous réclamez, vous le savez, on peut jamais conclure cette émission sans pour autant remercier l'équipe qui nous a tenu compagnie. Merci. C'était Miguel Laris Pelende et Joseph Laris Pelende qui nous a aidé du côté de la lumière. À la caméra, c'était Winnie Laris Pelende et Claudine Laris Pelende. La régie numéro 1, vous le savez, c'est assuré par Chris Laris Pelende et la régie finale et la coordination sont toujours assurées par Maman Rina Laris Pelende, de la femme à la taille d'une tige spaghetti sans courbure ni virage. Alors, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Aussi bien limeti pembene sase papa sueno nini baba makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha Pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.